Voilà. Toi, à la palais du peuple, bozo mona binomoko. Donc, loi yaminaku erolekate. Toza na bango awati nandenge bagovanda. Tovanda bandakuta. Ah? Elikolo banini. Population azanani. O bango bakola mkana tongo basala o nyoso tu balingi. Oko pese la témoin muke. Yanga to pese. Nakutani awa na bakombata mususu pe lokola biso. To bundela mboka. Donc moi ezate. Bwalu bwa jitunga. Olobi nini? En tout cas, combattant, makambo boye ce qui est salema, c'est que liloba ya moye komi kokokisama. Moye alobaki peuple prenez-vous en charge. Voilà. Peuple lelo à se prendre en charge, à faire respecter constitution na e. Banguna ya peuple congolais. 18 ans ya pasi. Basala révision ezalate. Article 219 ya constitution et lobby pendant période ya état d'urgence, révision ya loi ekoki kosalema te. Voilà. Et puis eloko moko ekoki koleka mpe bajustice ezali te, ni parlement ni nini. Donc toye awati jusqu'à ce que obemina kazonga na banundu. Alors bozo comprendre que ba député oyo baza awa baza ba député ya peuple te. Baza ya peuple te. En communion na bango te. Bango moko ba yebi mettre na bango oyo acha bango a. De le peuple a sanzi bango. Voilà. Voilà, dans mon tu sais que dit il est pas vivant. Toboy corona, tobangi corona, teto ye yo lobini. Na bengi d'abord na wacha pondi mingaite. Olobi Malola. Tulola. Na pesa invitation limitée. Na nini. Lobana nuna likambo to ye lia na palais du peuple là wa ezali kambi. Ezalité. Il faut que majorité souveraine est un peuple. Les majorité na bango bazana bango ya 500 personnes. Et puis mon toy ba kay ko konyat. Oy ba nyata déjà marqué. Vraiment. Ayebi saki bango ko nager. Bango ya ko nager yango. Et puis to loba ke jama ke kabunda zala ka bien na kati. Ke libanda. Et puis basala ki bien parce que azongeli musala. Azongi musala bango bomona kiloko na balunguli. Mais biso toko décider à 1000 francs par peuple congolais. Tout le monde foutaye. Et donc on a secrétaire général. Musala ozomona na boezali Augustin Kabuya toza ensemble. Augustin Kabuya, Jean-Marc Kaboun. Toko sala collecte à 1000 par mois. To futaka ye. Bango bomona kite kuna azana privilège. Omoni. Et puis bayeba ki très bien te. Soka zawana akoyeba mayele na bango nyonso. Babimisie directement ba annoncer eloko na bango ya donc tozali awati mukolo bakoloba ke bakolongoli eloko na yango te. On a 2 semaines. Tozali na bango 2 semaines. Nanzela chaque du jour au jour. Ti bakokima. Ya solo. Merci mingi, donc vous comprenez que maman journaliste. Maman, bon olobi nini? Oui, ngana lobi boye. Problème awa ezake bango bazo regretter pona nini bapesani biso pouvoir. Ya solo. Ya ngwana bazo regretter makazi siko tokotikela bango ta ata mukete ala loupe. Tozo vérifier. Tozo landa. Donc peuple yebo kakomi peuple atelemi moko. Comprendre ata muke ekolekate. Biso tozao. Toujours combattant azakaka en ligne. Voilà. Et eloko mosusu bazangi ezali kaka. Jean-Marc balunguli na place azalaka président. Mais il est le lit du peuple. Il est toujours député. Voilà. Il est toujours député. Yazaka député. Yazaka député. Oh, yazaka très dangereux libanda. Kanga ya mobimba. Ke nakati. Tobi mana mobimba. Alors. Mobimba moye za. Mais kuna pesa ki bino yango ya kofeso ko. Ah oui, yango ndo moni toza vigilant. Tozo landela. Oui. Kuna pesa ki bino kota ki bien. Kota ki bien, yango ndo moni pesa tozo landela chaque. Merci beaucoup. Combattant tongo Combattant tongo. Ya tongo, ya pourquoi te. Zoya mobimba nan.
peuple moko azwi soki azalaka nani balobaka mbongo mais soki bapesi yo parole oloba vérité présentateur akati yo masolo merci oyo ezali combat donc toya mpona baloi oyo bino bobi ekoleka to ekoleka te merci mingi loba tosoka te ekoleka yango wana tolobi bo Shadar akoti bamilisi yango wana biso tolingi to Shadar wana lelo ekokende lelo donc peuple azolakisa sur le plan mondial que azali ko se prendre en charge